na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banso. Bandeko kati na nkolo mbote. Samuel Wayambu. Mokapa jomi na mitano molongo ya misato kino mokapa jomi na motoba molongo ya motoba. Mokapa jomi na mitano molongo ya misato. Bato baye bazali na bokonzi. Bazalaka na lolendo ndenge nasilaki koloba. Esilite bakolingaka pe lofundu pe kobatela bonene na bango. Pe lisusu bakosalaka manso po ya kotondisa mabenga na bango. Ezali pe lokola Sauli asali mokonzi wa yambo wa Israel. Molongo amine kino libwa. Nakobi kotanga ukati ya mokapo ya jomi na mitano ya buku ya yambo ya Samueli. Sauli asangisi bato banso pe atali bango moko moko umboka Telam. Basoda moko ba makolo nkoto kama ibale bakisa bato nkoto zomi ba Yuda. Ekomi ye pene na mboka ya Amalek, akei kobombama olobwaku. Alobi na bato ba Kenez, bolongwa okati ya basoda ba Amalek. Pote na aboma bino elongo na bango te, zambi bino bosalaki ba Israel malamu tango bakimaki o Ezipito. Bongo bato ba Keniz balongwi okati ya ba Amalek. Sauli abundi na ba Amalek uto avila te su oesti ya Ezipito. Akangi Agag na mokonzi wa ba Amalek. Abomi yete kasi abomi bato basusu banso na mopanga. Sauli na basoda baye babikisi Agag na nyama iso ya kitoko, nyama ike na nyama inene, nyama mafuta na mapa, bibwele biso bya kitoko balingi koboma byango te. Samueli wa yambo, mokapa jomi na mitano, molongo amine kino libwa. Sauli abuki mitindo mia Yawe pe asali makambo na moto na ye. Abateli banyama mafuta pe mokonzi ya Amalek po na kolakisa bato pote azwa lokumu. Bakenez bazalaki libota ya Sinai. Mwasi wa Mose azalaki pe moko wa libota ena. Baike kati na bango batambolaki elongo na Baisraele te na Kanana. Molongo ya jomi kino jomi na mibale. Nakobi. Yawe alobi na Samueli maloba mai. Nayoki motema mawa awa napesaki Sauli bokonzi. Nzambi aboyaki ngai pe atosaki mitindo bya ngai te. Samueli ayoki mawa pe abeleli Yawe butu mobimba. Nata tongo Samueli akei koluka Sauli. Bayebisi Samueli, Sauli akendeki o Karmel, kuna atongi ekeko. Nasima apusani na ino musika pe azongi o Gilgal. Samueli wa yambo, mokapa jomi na mitano, molongwa jomi kino jomi na mibale. Sauli akobi kobuka ekateli eye. Asalaki na Yawe tango batiaki ye mokonzi. Na nzela na botomboki o mbindo bya ye. Kasi alingi kobatela lokumu ya kibomoto na ye moko. Profeta Samueli ayoki sango te na sima elonga na ye liboso ya Bamalek. Mokonzi akendaki kosala ekeko ya lokumu. Molongo ya jomi na misato kino jomi na motoba. Nakobi. Samueli akei koswana na Sauli. Pe Sauli alobi na ye, Yawe abenisa yo na tosi etinda ya Yawe. Kasi Samueli atuni ye nini wana?
Makelele mampate mpe boleli bwa ngombe nazali koyoka na matoi. Sauli ayanoli nyama iye iuti epai ya Baamaleke mpe bayei na yango awa zambi. Bato balongoli bibwele bileki kitoko mpate na ngombe po balingi kobonzela Yawe Nzambe wa yo yango. Kasi tobomi nyama isusu iso. Samueli alobi na Sauli, tika nayebisa yo maye Yawe ayebisaki ngai obutu bwa lelo. Sauli azongisi, sakola. Samueli wa yambo mokapa 15 molongo 13 kino 18. Sauli apesi losako na profeta Samueli na limemia lokola te. Manso mazalaki malamu. Na esika ya koboma biloko biso bya Amalek, lokola Yawe atindaki ye, mokonzi abombi biye bizalaki ya malamu pe abomi biso biye bizangaki motuya. Pe azali na kanza ya komilongisa liboso ya Samueli. Abombi ezaleli na ye ya mabe lokola te, alingi kobonzela Nzambe mbeka. Akanisi te abwaki putulu omiso ma profeta Samuel pe manzambe kati na kosala mayele. Lokuta na ye ezangi ndeko. Sauli abandi te azali kokosa Samueli, nzokande azali kokosa Yawe. Lolenge eye ezali malamu te. Amizongisi penza kati na ye, na yango abengi Yawe lokola Nzambe ya Samueli kasi ya ye te. Lolenge na ye ya koloba ezali penza ya emoniseli ya bokabwani eye amiti elongo na Yawe pe lolenge awuti koboya kotosa ye. Molongo ya 11 kino 21. Nakobi, pona nini otosaki monoko mwa Yawe te? Pona nini owelaki kobotolo biloko pe osalaki mabe omiso ma Yawe? Sauli azongisi, natosaki monoko mwa Yawe, nakendeki wa esika Yawe atindaki ngai. Nayei na Agag mokonzi wa Amalek awa pe nabomaki ba Amalek banso. Bato bangai botoloki bibwele na nyama kitoko isusu, po ete babonzela Yawe Nzambe wa yo o Gilgal. Samueli wa yambo mokapa 15 molongo 12 kino 21. Mokonzi akobi na kolenda, asali penza lofundu. Lolenge eye ezali kotalisa te Sauli azalaki kozwa manso lokola masano. Molongo 22. Nakobi, kasi Samueli azongisi, Yawe alingi nini? Nabonza miboma to botosi bwa liloba lia ye? Solo botosi boleki mabonza manso. Bolandi nzela ya ye, boleki mabonza manso manyama kitoko. Samueli wa yambo mokapo ya 15 molongo 22. Samueli ayanoli kati na kosakola ndingisa ya taka pe ya tango. Botosi pe komikitisa eleki manso. Samueli alingi koloba tete mabonza mazali na tina te. Kasi mazali na motuya te o miso manzambe soko elendisami na botosi te. Moto moko akoki kozala moto ya eyamba ya Buda. Ekoki kozala pete ayebi eloko moko te po na mambi matali Buda. Moto mosusu akoki kozala moyekoli ya Confucius kati na kozanga koyeba mambi matali ye, pe lisusu moto akoki kozala Hindu to pe na eyamba ata nini. Na yango nakoki te kozala Mokristo ndenge buku ya bondeko bwa sika etalisi. Kati na kozanga boyebi bwa bozindo bwa nkolo Yesu Kristu, pe koyeba ye ezali ndenge moko kozwa bomoi bwa seko. Na kotanga bomoi bwa seko bwango te, bayeba yo Nzambe wa solo se moko. Bayeba pe oyo otindi Yesu Kristu. Yohane 17:3. Ezali kotalisa te Sauli azalaki penza na boyambi te epai ya Yawe.
yango wana atali saki ezaleli ya lolenge ena. Na yango Nzambe abwakisaki ye, yango epesaki Samueli mawa mingi. Molongo ya 23. Nakobi kotanga. Koboya Yawe ezali mabe lokola kolanda banzambe balokuta. Kosala moto makasi ezali kolanda makambo mankisi. Awa otosaki liloba lya Yawe te, Yawe aboyi yo, okozala mokonzi lisusu te. Samueli wa yambo. Mokapo ya 15 molongo ya 23. Bonganga ya nkisi ezali lokola lolenge ya bapagano, pe ezali mabe omiso manzambe. Lokola mokonzi amoni te, abungisi elikya, pe akei koluka ndako ya nkisi. Kati na kotala mambi maye manso, Samueli atalisi bonene bwa mabe maye Sauli asalaki. Yawe na nzela ya Samueli ayei kolongola mokonzi. Etumbu eye ekei mosika koleka eye esakolamaki. Zambi kaka bakitani baye te, Sauli ye moko abwakisami pe bapimi ye bokonzi. Atako Sauli akonza lisusu mibu 15, profeta Samueli akokutana na ye lisusu te. Nzambe asilisi na ye. Molongo ya 24 kino 3. Nakobi. Sauli alobi na Samueli, nasalaki lisumu, na bukaki etinda ya Yawe, naboyaki maloba mayo, pamba te nabangaki bato pe nalandaki monoko mwa bango. Sikawa nabondeli yo, limbisa lisumu lya ngai, zonga elongo na ngai pote nakende kongumbamela Yawe. Kasi Samueli ayanoli na kuzonga na yo lisusu te. Zambi okinoli liloba lya Yawe. Yawe abwaki yo, pe ozali lisusu mokonzi wa Israele te. Awa Samueli amibongoli po ya kokende. Sauli asimbi malenda mokoto mwa Samueli pe malenda malongwe. Samuel alobi na ye, lelo abotoli yo bokonzi o Israel, pe apesi moto mosusu bwango, oyo aleki yo na bosembo. Yeba te Nzambe, ye nkembo ya Israel, ako bongolaka maloba maye te, ako zongaka na sima te lokola biso bato. Sauli alobi, nasali lisumu kasi nabondeli yo, oboya ngai te omiso ma bakolo ba ekolo ya ngai pe ma Israele, tango nagogumbamela Yawe Nzambe wa yo. Samueli wa yambo mokapa 15 molongo ya 24 kino 3. Esakola ya Sauli ezali kaka mpamba pote azali koluka komilongisa. Azali kokanisa ngai Yudasi oyo aboyaki kobongwana, kasi akufi na mpasi na ye okati ya motema. Pe lisusu maye ekangi Sauli ezali kokabwana na ye elongo na Samueli, eye ekolembisa bokonzi bwa ye. Alingi na ino amilongisa na ndenge ya libanda, abimisi ezaleli ya malamu liboso ya Samueli, oyo bato banso bayebaki te azalaki profeta ya Yawe. Samueli andimi kozala na ye mbala eye, kasi ekozala mbala ya suka. Molongo ya 31 kino 35. Samueli azongi elongo na Sauli, pe Sauli akei kongumbamela Yawe. Samueli alobi, benga Agag mokonzi wa Baamaleki. Agag ayei, motema mwaye mosepeli Zambi amilobeli, solo somo ya liwa lilongwi epai ya ngai. Kasi Samueli alobi, lokola mopanga mwayo mobomaki bana pe kokabola bango na bamama babango, se bongo mama wayo akokabwana na yo lelo. Pe Samuel abomi Agag o Gilgal o misoma Yawe. Samueli akei o Rama, pe Sauli azongi o Gibea mboka ya ye. Samueli amoni lisusu Sauli te kino mokolo ayei. Samueli aleli Sauli, kasi Yawe ayoki motema mawa po
alubolaki Sauli mokonzi wa Yawe. Samueli wa yambo mokapo ya 15 molongo tuku 31 kino tuku 35. Wana eteni eye esili eye etalisi bokonzi bwa yambo bwa Sauli. Lisolo liye litalisi penza libunga pe bokwei bwa mokonzi wa liboso ya Israeli. Na yango atako makomi etalisi mwa eteni ya malamu po na mokonzi moye, lokola bitumba na ye ya bokasi po ya elonga ya ye, lisolo etalisi biso mingi te Sauli ami lakisaki penza te lokola mokonzi, musaleli sembo liboso na Yawe. Atalisi ezaleli ya lolendo. Kasi mawa, ezali na mbala ebele, Sauli atalisi bozangi botosi liboso ya Yawe. Akati bongo bondeko bwa bokonzi boye, akataki na Nzambe wa Israel, pe na sima Yawe abwakisi ye. Yawe akomisaki mokonzi po na bosenga ya bato, tope ekolo, eye ekomisaki bokonzi bwa ye na nungu. Na yango Sauli akebisamaki te, asengelaki komikitisa liboso ya Nzambe pote bokonzi bwa ye bolenda po na libela. Kasi mawa amilakisi lolendo na ye ya bokonzi po na litomba lia ye moko. Na yango asambisamaki pe asengeli kobuka mbuma bololo. Mikapomi ye milandi sima, mikotalisa etumbu eye pe kobwakisama pe kotalisa boyingeli ya Dawidi, moto ya misato ya motuya okati ya buku. Utosuka ya elonga ena na se ya bokambami ya Yozue, Israel ezali na bokwei na biteni bisato. Eleko ya bazuzi bakonzi, eleko ya bonganga Nzambe bwa Eli pe na sima bokonzi bwa Sauli eye ezalaki penza libungu tulu na sima ya kolandana ya bokwei moto oyo akozala mokonzi monene ya Israel akoti. Mokapo ya 18. Mokapo mwa 18 eingisi Dawidi, moto ya motuya ya makomi ya profeta Samueli. Sauli atiki te kozanga kotosa Yawe. Botomboki bwa ye bwa suka bozalaki makasi penza, elekaki ndelo. Sikawa Yawe abwakisi ye po na libela. Profeta Samueli azwi motindo ya kokende koluka mokonzi ya sika ya Israel oyo akokitana na Sauli pe akozala moto ya kolandisama bolingo bwa Nzambe. Botau bwa mokonzi wa yambo wa Israel ekamwisi Yawe te, pe etindi ye na makasi te koluka moto mosusu. Kozanga botosi ba Sauli epesi ye kaka nzela ya maye asengelaki kosala uto ebandeli. Kino sikawa ameki nzela ena bato bapo na mokonzi. Kino sikawa apekisi nzela ena bato bapo na mokonzi kolandisama posa na bango. Na yango mbeba enene ena ezali po na bato banso. Nzambe akosalela bwanya bwa ye kati na kopona ye moko mokonzi oyo akozala likokiselo ya bolingo bwa ye. Molongo ya yambo na bandi kotanga. Yawe alobi na Samueli, mikolo boni okozala kolela Sauli. Ngai moko na boyi ye. Akoki kozala mokonzi wa Israeli susu te. Kamata lisekeli ya yo, tondisa liango na mafuta pe kende epai ya Yese o Beteleme, zambi okati ya bana baye na poni mwana moko azali mokonzi. Samueli wa yambo, okapo ya 19 molongo ya yambo. Beteleme ezali engumba eye ezwami na bakilometele libwa na sudi ya Yerusaleme eye eyebani na nkombo ya Efrata pe ebengami na sima ya mikolo lokola te engumba ya Dawidi. Kuna nde Yesu Kristo abotamaki. Yese tata wa Dawidi babengi ye Yese po na kobosa na yete na profeta Ezayi. Tata wa Dawidi
azalaki nkoko ya Rute pe Boaze, pe ekokiselo ya bakolo ba Beteleme ntango Boaze abalaki Rute mu Moab na tangi. Bato banso bazalaki oezibeli ya mboka, pe bakolo banso balobi, biso tomoni yango. Yawe asala te, mwasi oyo akokota ondako ya yo, akokana na Rakele pe na Leya, baye batongaki libota lia Israele. Rute kapwamine molongo wa 11. Solo ezali na nzela ya moko ya bana ba Yese nde libota ya Dawidi ekokita te na nkolo Yesu Kristu. Molongo wa 2 Nakobi Samuel alobi, boni nakende kuna. Soko Sauli ayoki yango akoboma ngai. Kasi Yawe azongisi, okokende na mwana ngombe pe okoloba, na yei kobonzela Yawe libonza. Okobenga Yese oesika okobonza libonza. Ngai moko nakoyebisa yo nini osengeli kosala. Moto moko oyo nakolakisa yo, okopakola ye mafuta. Samuel wa yambo, mokapa 19 molongo wa 2 kino libwa. Pona kokende na Rama na Beteleme, esengelaki koleka Gibea, esika wapi Saule azalaki kofanda. Nzoka mokonzi ayebaki te Nzambe aponaki moto po na kozwa esika ya ye, kasi ayebaki te. Bokobi ya makomi etalisi te Samueli akebaki na zuwa pe nkanda ya Sauli. Lokola moko ya mimesano ya bango, Yawe asengi na Samueli kozwa ngombe pe koloba te akei kobonzela Yawe mbeka. Molongo ya 9 kino 10. Nakobi mwa mosika. Ekomi bango esika esantu. Samuel amoni Eliab amilobeli, ntembe te, Yawe aponi oyo, kasi ye alobi otala elongi ya ye pe bolai bwa ye te. Naponi ye te, otala ye na miso mabato te, bato bakotalaka nzoto, kasi Yawe akotalaka motema. Samuel wa yambo, mokapa 19 molongo wa 9 kino 10. Mokonzi wa sika ako zala lokola oyo ya kala te. Na eteni eye ya buku ya Samueli, tozali kokuta ba ndingisa ebele ya bomoi. Mwa liboso Samuel alobaki na Saul, mokonzi na miboma to botosi bwa liloba lia Nzambe. Mokonzi wa sika akozala lokola oyo ya kala te. Na eteni eye ya buku ya Samueli, tozali kokuta ba ndingisa ebele ya bomoi. Mwa liboso Yawe alobaki na Sauli, mabonzama miboma to botosi bwa liloba lia ye, solo botosi boleki mabonza manso. Bolandi nzela ya ye, boleki mabonza manso na maniama kitoko. Samuel wa yambo mokapa 15 molongo ya 22. Na ndenge mosusu ya koloba, ezali te balolenge ya banda ya biyamba nde ezali motuya po na Nzambe. Kasi ezali lolenge ya kati liboso na ye. Na mambima ye maleki, bana sambo ya Yese baye bazalaki malamu omiso mabato, kasi Nzambe aponi bango te. Nzambe alobi sikao na profeta wa ye akoki kotala bilongi te. Biso tozali na momesano ya kotala libanda ya moto, kasi yango ekoki te po na Yawe. Kanisisi ngai maloba ma Yesu ndenge alobaki te. Ata moto azwi mokili mobimba, soko ye moko abungisami, akozwa litomba nini? Pe soko abungisi bomoi bwa ye, akosamba bwango na nini? Matayo 19 molongo wa 21. Touti kolanda mokapo ya 15 molongo ya 3 kino mokapa 19 molongo ya 9.
na buku ya Samueli wa yambo. Na mokapo ya 15 kobanda molongo ya misato kino molongo ya 15 tomoni lolenge Saul asangisi bato banso pe atali bango moko omboka Telam, basoda moko bamakolo nkoto kama ibale, bakisa bato nkoto zomi ya bayuda. Yawa lobi na Samueli maloba maye, nayoki motema mawa awa napesaki Sauli bokonzi. Pona nini otosaki monoko mwa Yawe te? Elobi Samueli epai ya Sauli. Pona nini owelaki kobotolo biloko pe osalaki mabe omiso ma Yawe? Kasi Samueli abakisi, Yawe alingi nini? Mabonzama miboma to botosi bwa liloba lia ye? Koboya Yawe ezali mabe lokola kolanda banzambe ba lokuta. Sauli alobi na Samueli, nasalaki lisumu, nabukaki etinda ya Yawe, naboyaki maloba mayo, pamba te nabangaki bato pe nalandaki monoko mwa bango. Samueli azongi elongo na Saul, pe Saul akei kongumbamela Yawe. Samuel alobi, benga Agag mokonzi wa ba Amalek. Agag ayei motema mwa ye mosepeli nzambi amilobeli solo somo ya liwa lilongu epai ya ngai. Tala na bokuse maitomonaki na mokapo ya 15. Na mokapo ya 19 talisi biso ete mokapo moye eyingisaki Dawidi, moto ya motuya ya makomi ma profeta Samuel. Sauli atiki te kozanga kotosa Yawe. Pe tokomona botomboki bwa ye bwa suka bozalaki makasi mpenza elekaki ndelo. Tala na bokuse mayeto uti kolanda mokolo mwalelo na mokapo ya 15 molongo ya misato kino tuku misato na mitano kino mokapo ya molongo ya misato kino mokapo ya 19 molongo ya motoba. Tika ete Nzamba pambola ba banso balandi biso mokolo na lelo. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible ebimiseli ya Transworld Radio pona koluka koyeba komela biso na esika oyo Uvira, RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 100 na Misatu Tope 13, okoki pe kozwa biso na nzela ya singa tope telefone, plus tukomi bale na mine, tukomi sato na libwa, tuku libwa na bisatu, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.